Télévision, c'est votre... Et oui, nous sommes de retour dans les cadres de cette tranche matinale. Toloba qui est la sécurité. Il y a ville à Kinshasa, insécurité, ça n'a pas quoi nyonso, n'a pas problème nyonso. Tout le monde a insécurité. Voilà pourquoi dans le cadre il y a une stratégie. Il y a coupé ça kimia n'a pas congolais pour nous répondre à la mission à la police ou ezali sécurisation. Il y a tout nabilo qu'on a bango général azaru petit kate qu'on multiplier effort pour que apesa kimia na ba congolais a bandaki opération il y a civisme routier incivisme routier pardon pour na koluka kosukola na benga ngobongo kosukola mukie mémoire ya ba kumbi mituka ba chauffeur oyo ba se comportera bien te na nzela des fois okutanina embouteillage à sa licence unique akutanina bâche naie comment plaque naie à bacha naie à autres circuler la ville à Kinshasa avec tout ce qu'on a comme problème à Watoyebi Marambeleka Kebele ya ba kidnapping et autres mais les gens se permettent quand même ya rotambolara na ba plaque bâchée na kati ya capitale okoko ni atape muto longo wana muto oyeba te qu'il s'agissait de qui. Voilà pourquoi général Alobi Alt na babloko ya bongo il s'est mis debout pour superviser seul ce travail. Voilà et loko tokomeka ko solo la to comprendre po ba misusu balobi malamu ba misusu balobi malamu te la population kinoise ezalaka na mwa koyeba na mutu azalaka na mwa ndenge na ye tokobeta masolongo sur ces plateaux. Rite Dinanzei et Joël Kavira, c'est avec elle qu'on va essayer de commenter cette actualité du moment. L'actualité Yemoko Général a sali pendant 3 jours descente sur terrain accompagné bien sûr d'une équipe à Makassi, toujours dans le cadre il y a qu'on instauré sécurité. Navi la Kinshasa. Rite Dinanzei, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup Fifi Kalombwe. Ravi de te voir ce matin. Merci pareillement. De l'autre côté, Joël Kavira. La Blanche, ça va? Oui, ça va trop bien, bonjour. Bonjour. Elles sont là, c'est avec elles que nous allons parler de cette situation d'insécurité dans la ville de Kinshasa, surtout dans le domaine de l'Oyanzela. Mais ce n'est pas dit le quoi la côte Nanzela, Tiki Bakulu, Nabazala, tout ça, c'est ça. Babloko, dénonce ensemble, mais apparemment, côté Moussoussou, Batou Moussoussou, Bamoni Malam, territoire, tu étais sur terrain avec le général Tolobani dans l'opération. Ce qui est que la majorité des personnes s'appellent Nango et là qui s'y est bien. Ce qui minorité n'est pas lésé et là qui s'y Kambouana et Zamabé. Le un mal reste le mal et ça reste mal quel que soit temps et causois. Ça fait plusieurs années Namboka Oyo, o to bengara ba kinoa ba benga ba kolomboka. Batambola na plaque nae a bâché yango. To monana no te mokonzi la police azwa courage ya ko longola baba chwana avec respect ya ba loi. Mais ba kinoa neti lobi par exemple et lesquels ba msu musu so lobi nga banana botamati na kola. Namona batuya ba respecter mibeko ezala te. Biso to yebika to yaka otika ba ona kin oyo à cause na essence ni ka touti na moto à question tel ka plaque na eza bâché au bangi yo moko trafic d'influence wana kolongolango d'un cran c'était pas facile lobby par exemple na Tchangu boyebi que Tchangu eza zone moko rouge oyo batu balinga ba mirambo minene balinga pe mabe ezala zala mais hier par exemple ba chauffeur bango moko tant ba mon présence générale mutu ye moko azoto samibeko. Et opération eko continuer ya ko longola babashi na ba plaque wana batu bandima quitté mais et salemi en tout cas coup de chapeau na général Blaise Kilimba limba ba propos ezali ba kinoa ba lobby somme da sa na malamu tokolinga ye. Il y a d'autres même qui sont allés plus loin babi président de la République tikela biso général o avandanan poto ebeli kaka inane avandanan po Kinshasa et meka ko changer. Voilà maloba ya bana Tchangu ba senga ki vraiment babi tokolanda FM télévision mais loba yango ba konti ba koyoka po neti Tchangu par exemple to mona ba pesa na ba major ba kombo major azo diriger district aya tele ba bamba e kombo kangandila bazo betra mo ba sens unique na ndenga sima kuna donc ba policier pe baza pe même mambo talika sezo leka ezo sala manango mais général a télémisika mutu pour non loba niet trop c'est trop on doit arrêter avec ces bêtises
na journée moko makamozongi normal ba oba circuler lelo par exemple na tchango bango moko ba yebi oba moni tout est normal, circulation est bien et que se faire compliqué à partir à des bonhommes mais tchango en tout cas eza polele malgré moi ba ko kangana mi tout cas mais fluidité ezali. OK, c'est déjà à féliciter parce que tchango so dit tchango synonyme ya embouteillage. Joël Kevira, cette idée du général, il y a Kolongo la moi, hein, excès des ailes, un peu de trafic d'influence à Batou, Sousou, yessayé, avec des plaques toujours bâchées, bah, vitres fumées, bah, oui, un peu de un peu de Mapeka. Comment tu analyses le fait? Bon, moi, à mon avis, la vie, dans ces pays, na général na acte à sala qui na lobby et pas la vie sœur de tambolaka tout le monde a insécurité na ya makasi insécurité ya liboso ceux qui au comme 20h 21h na quartier on a za au côté parce que on a ba yanké ba telemi mais lobby j'étais vraiment surprise na zongi à partir à 23h passé le quartier vraiment était calme voilà les amis sala qui toko ya général la ville. Pe côté ya routière na mona kilo bien embouteillage ezala quitté to circuler kitoko ezala partie à Lemba boulevard embouteillage à ta mon côté maman Fifi bien quand vous avez un embouteillage makasi à partir où on a parlé du peuple on a des sika batu bazala ka batike la ka ye ya leka donc bana ya batoya hier ils avaient pas l'accès na moninga moko na misu na député moko ou azala qui vraiment arrêté parce que anga tambo dans sens contraire tu vois donc eza ko pesa penza coup de chapeau na nani commandant et à ville donc de bonnes choses à lui à continuer sous Kananzela. Merci vraiment. Avant de poursuivre Torotal nani démarche na boulevard et puis batu ndenge baloba ki na Kananzela par rapport ya ko mona misala na ndenge ndo sala et après on va continuer avec l'émission. Avec la vision de partage et d'assistance en faveur de différentes couches de la population. Fondation Maloua, Fondation Ezali, Fondation Maloua, Osalisa ba Congolais. Maître Maloua Béli, ya Congo, président fondateur, ya Fondation Maloua, coordonnateur national, tous pour le Congo. En plus, à part ça, il faut la hanté Anji. Ceux qui roulent à Kanginzela, vous pensez à gauche. Droite, peur à Kanginzela. Il y a un passage à hanté Anji et l'équipe. Après, il y a Kangi, pour les hommes matins, il y a un passage. Il y a un passage. Mais il y a un passage à la côté. Merci maman. Embouteillage est bon parti à Nîmes. Attends, Ezalaki. Quand un chauffeur. Un chauffeur. Ezalaki. Embouteillage est bon à cause de que mon inatiboé et peut embouteillage. Mais ce qui me trouve au nyonso et que tourner à C à sortir mouton permet à un chauffeur. Ce qui va tourner à C à bitabé à sortir mouton bitabé. Passage où ils ont ouvert. De moko ya embouteillage yango wana. Non maman, demi-terrain zate. Ngaso oti ki ngasa na suka. Poko ma akosa ma su 1 heure d'ita be 2 heures d'ita. Pona nini? Ba roulage ba pesa passage mingi ya boye mais pourtant basa musana bota. Oso ezalaki biso ba sipilo awa même ba torturer biso ko beta ko sala ni.
Mais tala bango beaucoup ba konti. Tala loko bosala basali bien. Il faut la qui ça banana na niveau likolo, là qui ti na niveau asa. Donc c'est peut dire ba bandi likolo na et pas ba débuter na vraiment to c'est belle la opération basali. Ngo mabete. Général ça mo ça na. Mais ata la peine à transport OK. On a transport OK ndenge bazo matisa bato oyo ba de vende ba pri na bango. So ki asali ndenge wana vraiment to kozala bien. Oui, tout kolanda wana ba intervention ya batu, nombreux sont ceux qui sont en train de soutenir cette idée du général, bien que misala mutu asali ezangaka mbeba tendenge baloba na lingala ba marambo ebele pe koya par rapport ya lui il était sur terrain pendant 3 jours, mais après il faut processus et continuer pour que un civisme wana ba oluka na nzele sila. Mais est-ce que kolanda bato ba otikolo bato ba otikala ba roulage et autres bazarananzela ba rozala capable ya ko sala musala convenablement pour na koluka kozongisa bato nanzela ndenge moko général azolinga? C'est ça les grands problèmes, les grands soucis à ba Congolais. Vous savez, ba roulage wana l'habitant ba moni général. Ba ngonyo so au bon ba komi frustré. Ba bani ko changer ba remba la moko bolo nga bo kende kuna alors que bango même ba demi terrain salama par exemple na pont ya Mayanjili. Ba chauffeur azana boulevard a traverser na wana a baluki mba moko mabele la ki quartier 1. Lobi arrive en ekufa ki mba moko. Ba PCR bazaka wana. Mais ba okoma ki ko diriger bango. Pourquoi? Parce que général Azaki les lonatongo ils ont obéi, mais il y a un virus nambo kanabiso batuo esengeli ba accompagner ba mesures d'application bango nde mutu ba affaiblissara yango parce que so azui moi made so bana nde to bambo tel kasu. C'est un phénomène où il faut déstabiliser même fonctionnement ba institution namboka pendant qu'on met des mesures où il samboka. D'abord ceux qui mutu tamboli sans embouteillage il va gagner le temps. Mbongo ako gagner on passe comme il attend na place à musala to na place na ya koteka. Lorsque vous perdez 2 heures de temps d'embouteillage au loko kita, tu vas dépenser plus doublement au foot ba moto. Mutu azoye ba yango te un roulage a besoin 30 000 francs ya banana il faut 4 saraba mituka ou soit bata transport. Faut kangane ba moto a créer moi parking moro na rewana moi ba chauffeur ba parker na ba moto ezate et créer des ordres ba o bazo leka bazo repoussa na te ale bovandi wana. Nous tenons à l'œil Batouana Nyoso. Nous allons les dénoncer tous les jours à FM Télévision. Il faut que une bonne volonté est là toujours na soutien. Ba roulage ya balabala, ba agent ya transport, ba policier. Musala na bango eza kozwaka kanyaka na nzela e pa ba chauffeur te. Ba chauffeur ba comment roi batamisala na bango. Il faut le chauffeur tant azo bimabi que na Carrefour on tika 3000. Bakabolela ba on be 1000 francs fini ba. Bazo quand même pas soni. Un agent de l'état na kalaso ba benye salarié, un salarié oza lelo eza lokwa na tanga kalaté ba fonctionnaire bazaki au 30 mois impayé non. Lelo ba militaire baza parmi ba privilégié na banque. Bazo rambon na bango. Mais pourquoi on t'a placé là-bas à cause d'un 1000 francs? On a pénalisé maman ou azo gende koteka na zando. Moi, comme attend na lieu na ya musalate à l'ongwe 7 heures nanda pas comme zando 12 heures fatigué nanzala abandi non ko defabilo ko kolia avant quelque part c'est que babilo ko na bon basala ka ko kangami tuka na ndp favorisera des fois embouteillage na banzela. C'est ça qui favorise les gens l'ont dit non, nous avons suivi ces chauffeurs à lobby par exemple na kanae à lobby ndenge batika kamituka e baluka na kimbuta oromona bazata 10 roulages place wana embouteillage mo ezakana. Mais ba roulage wana na ebite so moko ba lusata li supporta mituka désolé raté au moins ba liboso ya chauffeur moko ba sangani bazozwa mbongo batu nyonso ba ebi kwana ba ebi an ba orientaka circulation ya mituka te baza ebele bureau na bango PC eza juste avant station eza wana ba policier baza wana ba agent ya transport bazo kanga ba moto ezo kima population eza wana moi marché pirate moko eza wana donc désordre moko incroyable. Mais l'opinion soit en tant que l'onga général est bimi et comme le cola ba poukou ba moni mutu tout est normal est redevenu normal. Le roi ba na classe bazo déranger ba moni dédé ba moko bazoni normal. Ce qui m'a ramouana bino ba sangel ko accompagner mesures ya général bozo ça semblant bobi ke bokota ba makelemba pour que bo continuer ko zombo na bino entre temps c'est la population qui empathie. Soit ba maman mususu azo vivre parfois
yende mo aole sanda wazo tangisa bana. Rentrée scolaire est à bientôt. Il faut qu'on attend à teka. Soka komi 12 heures déjà libumu eleli nzala. Akode fabilo wa rolia, mongo wa teka bandi ko futa nyongo, uzwa takimi muta nyongo pas c'est là-bas futa conséquence ya lokoso ya mbongo. Il y a policier, il y a agent, il y a transport. Et comme il y a bendani moulai, tout ça, ma besoin ngakaka pas na biso mo population à cause il y a mutu moko o azana besoin azwa kanyaka na yena nzela. Vraiment, intérêt privé. Babi Moussapimo sur la relongité, voilà pourquoi le général s'est associé à la population lobby à poni police à proximité pour que tout aider na ko réussir na problème ou ya insécurité na forme nyonso. Lobby tozala ki awa na coordonnateur ya info en temps réel. Oui, ezali wana pona kosunga la police, kosunga général par rapport ya démarche na o ya koboma insécurité na mboka oyo abenga ki batu nyonso ba s'intégrer apesi pe na numéro pe oyo ye moko général a communiquer na population pour que en cas de pépin neti madame Rita Otikolo babiloko oyo lobby soki eloko moko eza donc babenga na mibeko baka ya flagrance. Oezo salamana ngonga wana, il faut toujours appeler, appeler qui numéro wana Joël par rapport à ça, ce message il y a général lié moko à lancer comment activer la population à s'associer à la police pour que sécurité et comme vraiment effective dans la ville à Kinshasa. Bon, merci pour la parole. Le général a le bac qui est azama c'est-à-dire tout ça dans la conscience qu'il est là, il le voit, il observe. Je vais lancer un message à la population, oh, ceux qui ont message et qui commandent une info les awana. Magazine peut créer, je crois que le coordonnateur était là avec nous, maman Fifi, à l'Oba qui va le bas. Tout l'on toujours un message à biso et a suivi et pas mon général. Bokoma, bobangate, to dénoncer ma beignoso ou eza kolekana province ville de Kinshasa. Donc o nyonso e ba kuluna, o ba crime, o nini mutu kaisa permanent, il y a secours beaucoup futa. A préciser qui est gratuit. Na saluer pe sous musala ya général de la vie ya komo na ba marché pirate, c'est aussi l'une des causes d'embouteillage. Insécurité. Et si on regrette même les gens qui acceptent de sacrifier leur vie parce qu'on nous comme bongo, tu viens pour s'exposer dans la d'accord, félicitations générale dans côté on va marcher classique dans côté des bonhommes. Ils ont créé maman embouteillage. Ils ont créé vol, ils ont créé accident parce que on monte au tête l'eau coupé bien balabala. Quand tout chauffeur mon corps brusquement mutu keza mututé. On en a vécu dans ma Kibala. Ils ont tombé pendant tout moment, ils ont comme dans salaki et qui ont bloqué wana on a baby automatiquement ça ramasse plusieurs personnes. Donc côté Kananzele les a bien fait. Même Bachayer, je crois lobby ba interpeller qui bango tika côté Kanaba boulevard. Et ça la paye ça paye image qui tout côté en boka. Et là qui ça comment est-ce que dans la tomoko ya pauvreté élevée. C'est moto te Kanaba la bala ou te comment pas payer bouchon non, ce n'est pas normal. Au monde on a ba payer ils ont avancé, ba payer ba di bande en boka. Bilo quand ils a raté. Si tu veux avoir un papier mouchoir au Kena supermarché. Donc ba numéro paysan je crois merci. La régie va balancer biso ba numéro wana na écran na biso to koma yango ba numéro ya secours et zawana au cas des pépins vous appelez au cas qui aux yeux lo comme au détecter bande moko ya ba kulu na quelque part tu dénonce to ba acte moko ya ba crime au bengi assassinat tout ce qui est crime il faut appeler à ces numéros bo hésiter ko benga yango te vous serez protégé il y aura aucun problème. Merci beaucoup, Joël Kavira. C'est écrit, vous avez vu les numéros. Toyoki peut messager mon co général, comme l'a dit Joël Kavira. Il a dit qu'il est membre de ce groupe-là, Info en temps réel. Donc, vous allez appeler ceux qui problème les alliés. Je l'ai dit hier, faut pas appeler pour dire Kotomo et Bibi Makasi. Nous sommes dans les sérieux. Tous en a besoin. Il y a Kimia, la capitale. Donc, il faut appeler pour avoir la solution. Dénoncer. Les appels ici, c'est pour dénoncer. Acte nyonso oya insécurité na ville Kinshasa. Tolandana nous
comment le général Blaise Kilimbalimba na 4 quarts ya descente na terrain à sala qui peut visite mon code d'inspection na fondation Malou esika wapi akutana ki na président ya fondation avant tolanda message na ye sur le numéro obotu komona utuko leka na télé. Il était là avec le président de la fondation Maloua, toujours dans le cadre de son travail. Il a toujours cette politique-là de proximité, quelqu'un qui veut toujours savoir c'est dans ces cadres qu'il rencontre souvent les responsables des organisations non gouvernementales pour toujours les expériences, on les acquiert partout, les expériences, les idées, voilà sa démarche, il est en contact avec tout le monde, avec toutes les couches, toujours pour avoir des informations. L'objectif, c'est d'instaurer la paix et la sécurité dans la ville-province de Kinshasa. Voilà pourquoi lui seul s'est mis na kati ya Moussala, lui seul fait des descentes par-ci, par-là. En tout cas, bravo au général Blaise Kilimbalimba. Pendant ces 3 jours, je pense que matière et Koti, Rite l'a dit ici, des fois, on doit chercher, il y a Koti s'appelle matière malamu et pas il y a batu oyo baza koni, il y a respecter idée oyo, ba stratégie à malamu général ayenango pour na instaurer kimia nakati ya mboka, nakati ya capitale Kinshasa. Là, on va vous proposer l'interview du général sur les numéros, comme je le disais tantôt, les numéros d'intervention. Les numéros où ils ont besoin de dénoncer mabe moko boye. Tu vis dans un coin à capitale et leur mot ya mabe zo salama. Ne te dis pas de bolbara camion sandé ya kaka na retard. Ba ya kaka na retard, on ne peut pas mettre ba policier na coin moko ba ba ke ba na kulu na ba ya ko bunda, ba ke ba assassin ba ya ko bunda, ba ka voilà tango kanisi bongo. Pour policier to ye moko général bazana magité ya koyeba ke lelo insécurité kozala na coin boye, insécurité kozala boye, non. Voilà pourquoi balingi collaboration wana entre police na population pour que bakoka kolonga insécurité, parce que mutu nyonso place au sale lo mabe ayebi ke mutu mo akozala wa abengi pe ba ekolongolanga du a obanga kosalango. Voilà tolanda message na yemoko, comment il a dit, il est dans le groupe. Nous allons également vous communiquer ces numéros-là, vous qui voulez intégrer les groupes info en temps réel pour dénoncer, envoyer les images en temps réel, dénoncer, on va après cet élément vous communiquer également les numéros du magazine info en temps réel. Bolandana nous détails sur numéro d'intervention et Namunoko Yemoko, commandant de la police à ville de Kinshasa. Général, est-ce qu'il y a un embouteillage exact? Exact pour nous. Déjà sentir embouteillage exact, mais ça là on va tous les jours. Et le roi déjà sur le 25 qui pèse ça. Ah et ça là mais chaque jour ça là. 5 types de nous allons de 5. Le monde y a pas de Tanambia. Ah, tu vas dire Tanambia wa. Ma cause baza embouteillage vous allez. Ah passerelle, il faut battre 4 il faut battre 4 est-ce que vous monitez que l'embouteillage est un comportement à l'issue? Il ne va pas appliquer la loi, il ne va pas appliquer vraiment à 3 embouteillages. Les Congolais ont gagné, mais bino vous avez voté loi, bateau comme bino voté wana. Pour passer ces embouteillages, par exemple, chauffeur de la zone de moto, il y a Pascal. Policier, il y a mon cas, après ça, c'est un bon chauffeur. Mais ça m'a dit le Fana a cherché à Zimbongo, à Pessi, chauffeur, à Zimbongo, à Pessi, à Pessi, policier. Pour ça, ça ne pas le cas. Moi, il européen, il y a la bana.
tozwaka information na temps réel au même moment en temps opportun totie numéro wana ebele à partir ya état major bureau na ngai kindo na district nyonso bien na gemi nyonso ezali mpo mabe wana même ya policier même ya collaborateur na nga po dénoncer mais soki natuni yo komona ozwi nano et pourtant totindi yango ntina baeglise bacommunike esali ezali mpona kokunda na insécurité yo mpe oza na ndenge ya kosunga mboka na yo ne fiske na information ya malamu to ya mabe opesi na acquis de droit nde yango topesi bino banimero bosalela yango nga moko naza kuna na kati ya groupe voilà boye mokozi nyonso wana totiango na groupe moko information ata réel boye mokozi natangaka mpe na ata collaborateur policier asali mabe dénonce wana dérapage nyonso tia wana biso tokoexploite mpe tokokanga bato wana oyoki nga nayoki mokozi okolanda o wana population mpe azalaka na part na ye oyoki part na yo kodénonce topesi bino banimero ya kodénonce mpona ete tosalisa bino mpona kozala bakini banimero wana boluka yango ezali partout totie na Facebook totie na internet totie na TikTok totie na RTNC chaîne nationale ezali trouvable partout ça va osalela mpona kodénonce nyonso ya mabe bachauffeur oyo oza komona olie a respecte place esengeli ya telema aza kotelema mabe dénonce na nimero wana kuluna place tel dénonce na nimero wana okomona 5 minutes eza bino polisi asiako nde yango wana crime ezalaka kaka mais soki oza kodénonce na moment opportun crime ekokita ndenge bandi kosila nyonso batamboli na ba vitre teinte na baplaque ya monyato to aza kobomba plaque to aza sans plaque bakangami yo soki mutuka na ekangami kuna koma kuna kozwa mutuka na yo tosi tokangi mituka 6 oyo bayibaki na makambo boyokaki okende kozwa yango eza ya yo tala yango plaque na yo zwa mutuka na yo to remonte filiere toyokani Vraiment, c'est ça la sécurité. Tolinga Congo, Tolinga capitale, Nabiso congolaise, Kinshasa, Tolinga Mboka. Alors, pour aimer son pays, pour aimer la capitale, il faut dénoncer l'insécurité, il faut dénoncer l'incivisme, il faut dénoncer tout ce qui n'est pas bien. Toti kapé nangambu Nabiso pe moi trafic d'influence. Webinga sona nani, webinga sona zalaranani, tout ça là apparemment Fukami, hein? Oui. Il faut quand même mais elapi nga depuis na za kata ville à Kinshasa obato na trafic d'influence mutabika monsieur surtout sur abi mina sema pataka mina pati ya na ba roulage bango moko babandi ko banga batiki to mona même batatea théâtre ba illustra ngo bakangi moko mususu vidéo azolo azui téléphone mukubwa musée allo papa solo na musée roulage quand on est sur un musée à Sundoli bango mbala moko bazui sens unique ba continuer ba ke mais aujourd'hui et si na 7e rue générale à lobby ango à lobby groupe d'information en temps réel ceux qui ont commis ou bien au sali voice 5 minutes et belé au remonte à la police qui type la soana numéro ezali 099 bato baniko intégrer na kata groupe en tout cas to sengi na ba kinoa nyonso likambwa sécurité mutokosi sangwezaka biso moko parfois ça me eza phrase moko ebimara na minoko ya batu nyonso ba étranger ou ba s'impliquer na biso ya sécurité ba commune ba délégation yaka liboso na bando monongo ba dénigrer biso mais je me suis dit cette phrase nous devons l'intérioriser balobi le problème des Congolais
Ce sont des Congolais eux-mêmes qui peuvent les résoudre. Phrase wane bima na munoko ba délégation nyonso ya Union européenne, il y a président français à Lobango. Si chaque Congolais a intériorisé phrase wana, à comprendre que collaboration entre nous et koki ko résoudre makam autos et là-bas étranger baya. Biso moko soki na sali voice na ngai na groupe wana général ayoki mbamo général ayebi souciat nini adresse oyo pesi ako aborder nani oya koyamba mbala moko mais biso bakina tozalara lambalia toyate tant yozo ba toyate ton pays se détruit mutu mususa oya ovanda wana a gagner na insécurité apesi ba jeune machette basali buzo baba osala yo po bibi victime en plus yo moko bimi victime de baba si tu ne t'occupes pas de la politique la politique s'occupera de toi général aza déjà général atambola na cortège sécurité oyazo ça les apona biso ba petit peuple oyo bakala na balabala o ba botola sac c'est nous les petits peuples général ya tambola na cortège ni mais na mission na ye ya musala o ya poni akiti tomoni échange phare à phare na population général neto ebel ba général na Kinshasa yo opusa na pembe nezo mikolo ba général ngana lobi boy ngana d'abord ba policier ba kopumbusa kuna miso pamba ba otalo ba tindiki bwaka ye kuna OK mais aujourd'hui nous avons un commandant ya ville oyo azoko échanger ye moko à l'improviste ce n'était pas préparé tomoni batu ba uti na ba ye vers ye ba eko poser problème na bango je pense que les Kinois to comme numéro au 099 50 0 0 0 3 fois 77 na souka donc na 50 ça fait 4 0 à l'intérieur oui 50 4 0 3 0 50 pardon 3 0 et puis 77 à la fin 099 50 3 0 donc bah 0 misatou si malango 77 au groupe wana d'infos en temps réel tant au commis message na yo préciser adresse place fait Salemi 5 minutes c'est beaucoup yé moko mokonza uti kolobeza maloba na bisoté okomona bakokita tozobeta c'était parce que problème ya insécurité et comme il la virus na mboka oyo na kala tozali komona basi surtout bazaki kolata ba bijoux lelo yo olata bijoux tambola te dans la voiture okosala boy voir même baye ba koteli mutu bazokata muduna ano eza na musapi bagalati na musapi bakati yango okuta na ba pauvre parents ba papa baza suna makase ba oloba papa opesi biso mo mais photo chawe lembo moko bango mo ba tambo na machette ba obinga ngo mwana na ana mwana ezaka problème de circulation te tozape lelo na problème ya insécurité na ba avenue ba moto moi zelo ya elanga botan moto zo sa manœuvre pas ba kati au sac ba perruque ba jeune fille lelo balata su ba perruque ato ti école ba ko benga batu ba tamolo ko bata maboma okangi suki moko eza kitoko te mais otamboli nango parce que ozo banga to koma obenga ba kolomboka ce n'est pas normal biso moko nde ba congolais biso moko ba kinois esengeli tozwa conscience ndenge communauté internationale ya ka sera biso les problèmes de la solution au problème des congolais c'est les congolais eux-mêmes donc biso moko ba kinois solution comme tozui grâce ya Rosalana commandant ya ville o azoko collaborer na population to accepter yango système alambalia toyate to tika ngona ezo me mabiso na dérive ezo me mabiso na pasi ba maman mycologie de la peine dernièrement c'était il y a 2 mois une maman a que son sac à makala au quartier 12 à Koutana Bakuluna à 5 heures ba kati hémorragie elle est morte et cette dame là quand na saka makala na yango faire vivre à ban il fallait voir l'émotion des enfants il fallait voir l'émotion des enfants ba ya kolela pourquoi parce que maman nangaka ya pemé na liberté wana asomba saka makala 5 heures ba kati juste pour 1,75 000 francs ba bomier et batu ba vendre na njili ba bien formation wana vraiment voilà pourquoi on dit faut dénoncer Joël Kavira. D'abord, nous avons Monsieur Théo qui est en train de nous suivre depuis Ngalima. Oazo Sengaba affiché numéro wana oyo ya la police. On va régir du côté de la régie à tout moment lorsque nous sommes en train de parler. Faut défiler numéro nyonso wana ya intervention il y a quoi nyonso ça c'est Ngalima qui demande mais le numéro oh madame Rita Outiko pesa lisusu awa ezali numéro ya groupe info en temps réel. Donc na kati ya groupe wana
ezali bakondi à la police nyonso en commençant par lui-même le général Blaise Kilimbalimba bazalaka wana. Donc ce qu'on suit va numéro d'intervention oyo ba pesi à la police et que aux 8 ou bien peut-être interférence c'est bando salama à tout moment mutu mususu pas obenga ou bien boyebi situation boka des fois téléphone négoce à la paix décharger aux en a problème. Voilà pourquoi faut bozwa pe numéro oyo ba affiché pe wana eza info en temps réel. C'est un numéro WhatsApp également, 099 50 000 et puis 77 à la fin. C'est un numéro, c'est un groupe WhatsApp qui est opérationnel 24 heures sur 24. Vous pouvez aussi appeler ou envoyer les messages à ces numéros-là. Vous aurez toujours la solution à un problème nyonso. L'insécurité, on les dit à haute voix, Joël Kavira. Rita Otikoloba Kebijoué là, Tamara de Sousouté. Naba quartier, bah tu vas vivre sous na kimiate, bah tu vas vivre na nanité. Pour réussir, c'est là, il faut seulement dénoncer parce que Toloba qui en police, c'est ça, magité, hein, magité, bah oui, oui, c'est ça. Activer population. Autant le Belako Banga, mais disponibilité également. S'il faut activer encore la population par rapport à ces numéros de la police, il y a quelqu'un qui vient de nous appeler. Ça prouve que c'est une personne qui vit. Et si quand ils ont oui, certainement. Le cas de Monsieur Théo, ils ont déjà annoncé que à vivre à place Moko, ils aura déjà bien été. Donc il n'est pas le seul. Donc il faut toujours continuer à lancer les messages à la population. Que dire par rapport à info en temps réel et aussi sur la sécurité de la population à Kinshasa? Bon, je sais bien que la population, vous êtes là, si nombreuses, en train de nous suivre en ces moments, en temps réel, parce que la FM, c'est... En temps réel, bien sûr. Donc, quand on parle de ça, c'est l'actualité qui oblige. Le général, il est là, il est sur terrain. On doit aussi l'accompagner, nous également, la population, en transmettre les infos en temps réel. Donc, bobanga te, boyo capacité, tango bozo tia américain bino bozo benga eza pour intérêt ya bino moko. Ndenge mama Rita uti kolobela biso awa bayiba mpaya ya mikili ya poto balobaki po ete congolais akende ye moko il faut qu'on akende liboso fallait congolais ye moko atelema. Na linga le lobi bongo. Donc tous ala quand même mobiliser, tous sensibiliser entre biso ba voisins, ba voisines. Topé saka information à temps réel, ba numéro yangwa leza koleka na écran na biso bo hésita ko mater eza groupe WhatsApp ou eza opérationnel en tout moment ils sont en ligne. Maman Fifi kuta lobby charge ici là na ba numéro charge ici la raté. Donc baza déjà na ba précaution so ba bongisa tout pour être information et les cas en temps réel. Pe lobby to lobela ki magazine temps réel pezali ou eza ko kambama na coordonnateur nango notable de la ville, M. Jean-Marie Mboma, Yépeayaki, kaka juste pour nos côté les méla contre incivisme routier, na côté les méla paix insécurité, na ville province de Kinshasa. Population beauté les mabola la pongité, ils ont toujours matérialisé vision. Il y a chef de l'État, Fachi Beton, na compte il y a sécurité. Ceux qui mboka eza na kimiate, tokozala na kimiate. Donc c'est un peu ça, merci. Merci beaucoup. Vous avez suivi to continuer les sous to Rolanda population. En tout cas, je suis en train de saluer côté nageur hein. Côté déjà na idée ya général, il y a police, il y a proximité na population en collaboration à tout moment pour que tu réussir problème il y a insécurité oyo c'est vraiment bien to Rolanda lisusu batu ndenge ba solo la kina général et puis yemoko message à pesaki à souka par rapport à l'opération. Oh, ce n'est pas parce qu'il est descendu sur terrain pendant 3 jours ici, non. Là, c'était pour superviser, orienter les travaux, démontrer comment est-ce que ça va se faire, mais l'opération continue. Yomuto Bacha nani plaque na yo po oza soki nani milongole laka. Tout le monde est quelque part ayemora lobby que je te donne mon numéro, tu appelles. On peut bien nani, moranga on a numéro. Pour que tu appelles, arrêtons avec ces trafics d'influence là. Tolinga Congo, Tolinga Kinshasa na biso la belle, la capitale. Bama bemingi salama comme bauta ekoloba c'est nous-mêmes de t'autoriser Congo. Obuzalakana mwana kuluna na ndaku, obombaka ye, ozalakana ye, ça te fait plaisir ce que yoki ka sali baninga mabe.
mais soki bakangi po ke nekanya makasese omoni batu ba dénoncer qui est mabé, mais plutôt baza ko aider pour que l'enfant devienne utile dans la société. De on vendre rane kuluna c'est une perte. Alors ça le rota par un grand danger pour na yo moko. Pourtant a romela o ritsa boya rabate kana ba coin wana. Ça ne l'empêchera pas ya rosala même na yo mo mabé. D'où il faut qu'on linga kutu ke akene roye ko la ko salela ota bakiti baninga ba osa bakiti na kanya makasese baninga ba osala ba biloko ebele et puis non seulement ba osala ngo mais ba komi ba fonctionnaire bazo futama ba tebele baza awa ba travailler sans salaire bazo nyoka ma pa ba expatrié ba msusu ba salaire ba par jour ba 5000 et autres mais kuna l'état ozo bango en charge. Donc ce n'est pas que non, c'est seulement pour les rendre utiles dans la société. On va suivre cet élément. Il y a des centres sur terrain à côté à Tchangou. Bandeko ya Tchangou boyebi toyebi bana Tchangou, quand on dit Tchangou on sait ce que ça veut dire déjà, mais quand même accepter cette opération à bras ouverts bayambi ango ba sepeli et puis to lundi message ya souka ya général pour que to bana ko clôturer la émission oyo. Le numéro resteront toujours là tout au long de l'émission de Tolo Babo Landa. Bon notaka, c'est important, c'est très important. Ce qui aux yeux wanate, aux yeux numéro WhatsApp, bah commis info en temps réel. Ces numéros-là, c'est vraiment important d'en avoir. Et puis intégrer ces groupes-là, c'est important pour que la police, pardon, n'a qu'à dénoncer bah fait oezo le canaba coin na bino. Et puis ceux qui te dénoncer belé, la finalité, c'est la paix, c'est la sécurité, c'est pas autre chose. Suivant et on se retrouve. Landa kaka. Hein? Mais les généraux qui mettent de l'ordre. Nous en souffrons ici à Tchango et précisément dans l'entrée abattoir. Au comment abattoir basali koya, baso au sens contraire parce que ça moukonzi. Ce n'est pas correct. Vous avez biso umela aye panzela biso bambouteillage mais sala toi si ça peut kuluna tolembi pona kuluna tolembi apanzi embouteillage asi ça peut kuluna poto za na kimia to ana kimia te kuluna eleki makasi yango wana na lobi déjà aumela ngasko na sepela mon général nenga yeboe afongola nzela boko to mutaje ezala makasi deuxièmement kuluna esu makasi awa ba okata to basaki moyen te nenga yeboe asala musala malamu. Ami balé baté logo yo mi balé tozana parking te mais parking ezate ya mi balé ezane comme si baye ba policier nyonso bazoya awa bakanga biso yebi yango bien que général zo sala musala malamu ya mi balé faut akanga batwana puisque il faut chef de l'état yeba que général na biso zo sala musala ya mi balé ezake Moutio sozo sala musala net comme c'est la sens unique et ça malamu te il faut l'état alandelaye na sens wala mais message na appel général zake ba policier nyonso ba to tenue civile ba to kanga biso ba tu nyonso aye en tenue civile aza ourlage te azo kanga biso mais biso toza ba président ba to moto. Est-ce que les chauffeurs, comme les biso, ils ont un parking. Parking est athée. L'entrée na biso. Donc, on tellement wapi. Est-ce la loi normale, est-ce la 2 poids 2 mesures? Batu bachaka babash, est-ce biso ba simple citoyen? Et là, bandalikolo, saute à frapper, c'est bien. À tchebach sans plaque, c'est bon. Alan de la mamoutou moutou sans. Nous voulons ça parce que tous on a besoin de survie na biso to dépend na wana nyoso. Mais sur les ara 2 poids 2 mesures wana, ça ne vaut pas la peine. Ou bien ça ara fanfare to bimi, bah toi c'est la générale a bimi. Non, nous voulons voir les actions. Mais au moins action générale au tout la bâche na plaque moko awa. Il y a mon condipé mais longo ça tombe bien, c'est à féliciter. Mais dans la tête ba simba qui commis c'est à féliciter. Nous ne sommes pas là seulement pour critiquer. Nous critiquons
ce que nous voyons de mal et nous félicitons ce que nous constatons. Hein? Nous félicitons si c'est le général lui-même, nous le félicitons si c'est la police. Nous les applaudissons parce que nous voulons ça. Il n'y a pas un Congolais supérieur qu'un autre. Quand c'est tel est le cas, nous félicitons. Basoda la biso asala msala bien, il faut que mon konza sala. Et ça maman masoni makasi. De l'on a kamo na l'équipe bien, je dois dire koyasande awa. Yango ba symbole musala ni sur le bobo. Embouteillage ça et non le général à ça sur place. Hein? Vraiment oui général Blaise Malimba, yenda ça na place en tout cas na opesa mokonzi lo sako. Le coup mouvement mingi. Tala telema zota la bana na ye. Eh ça la biso soni na sima mukongo na ye, mbutu mbutu ezalaka terrible. Okoleka te. Na bi okoleka te. Bazotika musala ye osala kokanga ba moté simbi ke zongi. Est-ce que ils ont un sens? Bakozi ba tela biso likambo. Mon général tela biso likambo. Mokozi yakaka ta mikolonio so yakaka. Biso ba mal à l'aise eleki. Bango nde basabo malamu ba ko da sens unique. Soki chauffeur transport neti ka kodi sens unique ba yeba kangie ba toboli ba pina ba fuso ba plaque donc to nyoka ma fa na nzela oyo mais kasi ba continuer ba so derrière ba mesure oyo donc il faut tika la raboyi biso nde to aboto landa logique ata embouteillage ali no garda ba na féliciter vraiment na féliciter général Blaise na musala vraiment zui idée ya kokanga nini, comment on appelle ça? Sens unique, bateau, batambola, na plaque bâchée. Ça va une idée malamu. Yangonde aussi, ça vraiment tracasserie. Biso pe petit peuple, to so conscience moyena bimasa unique ezate. Vraiment na idée na ye na pesi vraiment matondo mingi aume. Na njili akachia wezima face à face na kini marché. C'est pas une idée, on a mon c'est la première fois qu'on a na idée, bateau batambo la rabassa cynique au général ti ordre na ville Kinshasa, bato musu baka sa cynique ba roulage ta ba moni c'est quand il a fini botalika suboye roulage atiki ya keina e. Ceux qui bato ba moto musu ba sa cynique quoi bakanyi. OK moko sangaka ordre tambola eza loza mokonzi. Ba plaque bâché mutu musu za mutu mabe ko yeba te. Mutu mususu ba plaque mususu ya balante so identité mususu sali mabe to zo plaque ndeli numéro to yeba kete daki matikili beto boy le sens unique yo zo qui pété dans mbota likasi n'est pas ba roulage so kangi bandi bata sens unique ba ye saka tchaka loboko boye azumi ta ba leka kende mais na CP na général Limbali dans ordre a tchena la ville à Kinshasa et les mbaté qui n'est qu'à betina souka pena mais tout ya sans plaque mon général yomo s'occuper na yango biso moto peuple to mona mutu ka sans siniki kutu président seye ezongi il faut que na sens normal oya biso sto lingela embouteillage si là ba moto pesi là siko so tuti mutu to kangaye wapi na félicité général na ordre ya zui la monnaie décision est normale. Commandement finalement na mboka biso to sato zantenga moko quelque chose la mutu ka cher faut bâcher matricule na yo ozana na sens unique siko soki mutu mususu asalaka azana mukonzite azana magistrat ça c'est bokangie c'est que mutu azana droit ezaka mutu amukonzi biso to ndenge moko wala pena na félicité général na ordre gasu wana vraiment attention ça tout liboso akanga entrer oyo akanga yango premier jour akanga entrer akanga toujours na moni quand même ba roulage baso na nzela donc babangi oui po ya sali babangi po ya sali ba ko préférer ko kanga moto ke ko sa musala les contresens plaques bâchées et autres contraventions la police y revient avec force ces derniers temps. Qu'est-ce qui se passe exactement? Oui, eh bien, monsieur le journaliste, la police revient avec force exactement. C'est pour mettre en œuvre les instructions de la hiérarchie. Donc le VPN intérieur qui nous a fait un rappel sur le respect
de toute la réglementation en matière de circulation routière et en matière de la sécurisation des personnes et de leurs vies. Là, nous sommes dans une tournée d'inspection. C'est pour voir comment se comportent et les usagers de la route et les policiers que nous envoyons sur le terrain. Et il est donc question de matérialiser le vœu ou les je-veux de l'autorité, le commandant suprême. Nous sommes ici à Petro-Congo. C'est un endroit que vous connaissez fort bien. Suite au désordre routier, au comportement incivique, il y avait des embouteillages. Mais vous voyez que ça roule parce que l'homme a compris qu'il doit travailler dans le respect du code de la route. S'il n'y a pas ce respect, c'est là où on parle d'embouteillage. Expérimentez, vous allez voir que quand vous respectez les codes de la route, vous n'avez pas les embouteillages. Les embouteillages sont donc les faits des chauffeurs, des usagers de la route. Quel est le constat fait sur le terrain? Il y a eu quelques récalcitrants qui ont été interpellés et mis en fourrière. Nous avons mis au profit de la population de Kinshasa des numéros d'appel d'urgence. Je demande à la population d'appeler à ces numéros en temps réel. Et là, il faut dénoncer toutes sortes de comportements. Que ce soit les collaborateurs, les policiers. Chacun doit éviter les comportements déviants. Les comportements déviants, et tout le monde doit donc être derrière la loi qu'on a montré qu'il y a l'égalité devant la loi. Que ce soit les autorités qui ont fait ça, ils ont été aussi interpellés. Et c'est comme ça chaque jour. C'est une méthode de travail qui ne va pas prendre fin aujourd'hui. À chaque occasion qu'on va se rencontrer dans de telles situations, on va agir toujours conformément à la loi. Nul n'étant au-dessus de la loi, nous allons nous en servir utilement pour mettre hors d'état de nuire tout homme qui se comportera comme un civil. Les contresens, plaques bâchées et autres contraventions, la police y revient avec force ces derniers temps. Qu'est-ce qui se passe exactement? Oui, eh bien, monsieur le journaliste, la police revient avec force exactement. C'est pour mettre en œuvre les instructions de la hiérarchie. Il y a donc le VPN intérieur qui nous a fait un rappel sur le respect. Si Maya contrôle Tomoniete, Soki Kaka, Kinoa, Atosi Mobeko Yanzela, embouteillage et Kozalate. Ralentissement et Kozala, mais embouteillage et Kozalate. Talaba et Tozongisi. Aolia Kendembangu, Tozongisi na 3 km à Kekobalu. Pressé nous Sazalaki Nano et Sili. Amoni ke soki comportement na ezaki ya bolamu mbele atamboli tala yo koleka sikoyo nsima ya bato nyonso ye moto azalaki liboso ntango ozali kotosa code de la route te okokoma liboso obloke bato nyonso alors ezali comportement ya malamu mpenza te yo kofinika bashi ozali na plaque na yo normal tala ndenge tozali kokondana insécurité ya koyiba bachauffeur nito bazali koutilize baplaque ya mabe tika plaque na yo bamona yango po tomona ke plaque na yo eza ya malamu soki ofiniki yango toconsidere ozali criminel nde toza kokanga yango ekoti na fourrière ezali saisi moko conservatoire e mibeko nde ekolakisa biso ndenge nini ya koprocede nsima tomoni bakonzi nde bazali ebele na biloko wana est ce que la police ekoka kofaire face na bango parce que baintervention ezalaka ozali na retard journaliste la police fait face à tout eloko ekokoka baservice sécurité ezali te tozali déploye
mpona kodécourage motu nyonso mpe ozali komona ke batosi mpe bandi kotosi. Et oui, bon lundi, j'espère que Kinoa Nyonso Mwana Kinde Babengara lundi. C'est vraiment important, c'était important que cette démarche, ma stratégie moro bien pour lutter contre un civisme routier, trafic d'influence à Pamba les Karaer Nyonso, ma Nyonso yara toujours pour nos côtés sa insécurité na capitale congolaise, et ça quand même miroir, il y a République, il faut se comporter. On crie toujours à les embouteillages par-ci par-là, insécurité par-ci par-là, or to bosani que mingi auteur et à la rende bisomoko population de ça la que en sécurité et comme Makassi, voilà pourquoi il fallait qu'il y ait des marches et salama stratégie moko ya bien à féliciter ndenge ba tebele ba sepeli nango mais to koti na domaine ya exécution. C'était une procédure, il y a lancement pendant l'accès Moussa Lego Salama. Mais s'il était politique, il va continuer processus pour que la population quand même avant d'Anakinia rite. Je reviens à la même question de départ. Est-ce que le travail sera selon made in Blaise Kilimba Limba ou bien comme on a selon Bomamoto? Merci beaucoup, Madame Fifi. Na kobanda na ba phrase mo, il y a un papa alobaki maman Togolanda FM télévision lobby. Je suis malade, moi na se tenir debout avant d'aller kola moto. Abi komisa maloba ol. Abi mobe koli kondi la constitution congolaise et lobby, tous les Congolais sont égaux devant la loi. À comprendre l'élo que le général Blaise Ndaye ko faire appliquer nini disposition wana. Abi ce pays ekoki ko bonga même en un jour. Tala pendant 30 minutes, mito batozongi normal. Ba o bazaki na ba plaque bâché. Bazongi si, ba o bakangaka ma moto, batiki, mais pourquoi depuis tout ce temps batu bastambola na ba onkara bongo. Soki mutu amona ni po bongisa na Congo a umelaka te. Abi fallait ye moko loba maloba wana président de la République à l'Andaye mais moya bimisango te parce que santé permettre été. Abi soki mutu azosa malamu ba changer été. Batike la bango général a bongisa nanu surtout Tchangu ya za olobela général aza na ville pas bongisa ne fils que ta Tchangu sora bongisi Tchangu ba district mususu ko bonga tozongi na mutuna na yo premièrement to olobela ba agent de l'ordre batu o esengeli ba accompagner application ya mesure o eza ba o baza na nzela ba PCR ba agent ya transport la police unité nyonso ba unité nyonso lelo tokomana ba ujana ba faire des le vrai collaborateur ya général bango pour la tolobi te ke baza ba élément ya mabe non mais to interpeller bango pour que ba yeba ko sala o mokondi aye nango oyo population elingi application wana soki ke bazelika jour général aende ba kosani ko sala nde toloba lokwa deda koti na classe bana ba déranger mutasali si bana nyonso bazongi sérieux non batika kobalusa mituka wane balukaka avant barrêt nde babenga demi terrain na Kinshasa c'est au vu aussi ya baroulage wana na bata document wana et na corruption même tozolo bango tout o ba finambo tel cas ba chauffeur baeba déjà ke wana petit na ngazo ya atelemi pa bongisi pe ceinture lokwa mobala linga yamba mwasi na libala mazo zela ba PC kanyaka c'est honteux oza salaire muninga mususu akangie so ratel kapte wana tika mutu na ngai soni bo sala soni ya mboka lelo bandeko ya internet o bazana bolingo mingi ya mboka te basambwisi ba image ya ba policier na biso pourquoi parce que bango moko nde ba fongoli porte wana basala musala malamu bato sa mibeko balanda ba rythme ya kala te nde ezaki na ba commandant mususu bo mesa na cop shida na bino non oya ye lokwa ye na makambu ya malamu population endimi bo accompagner ye likofi oyo ozwa mbote wana o pénaliser maman moko peut-être aza veuve anukela on pénaliser même on pénaliser na bana classe même na ambulance mutaza malade moyeba leka na été parce que yo za besoin ya mbote likofi tout ça esengeli tokanga to beleli surtout ba batele maka na abattoir vous favorisez le mal
mituka ezo baluka wana ezo sala sens unique en désordre ba accident salema ba mituka o eza parfois na plaque bâchée ezo ya na vitesse makasi parce que batu ya baza na kati ako tout eloko aleki na bâche d'abord ezipi plaque na ebo ndengeni to interpeller pe lisusu batu ya wana au général aye ko buka mubeko banda Kinshasa ezala to yebela bango ke bango nde bakolomboka to interpeller bino bobongisa mboka nous avons que ce pays bino boza on vanda bo demain je serai en Belgique na ko kenda Allemagne pona ba soin ba congolais mususu azaka na Kinshasa na ye ta musu mboka na bango ta yebi angote nous n'avons que cette ville batu ba botamiao tant yozo sa bongo o kende Paris lobby o kende na Londres mais ba kolombo kande ba vrai kinois bazan besoin ba vivre paisiblement na mboka na bango il y a eu une bêtise na Pongabi permettez-moi l'expression un monsieur azoya na sens unique na jeep na ye ba interpeller poliment là je félicite le colonel Faustin Numbi qui accompagne le général P3 aye poliment à saluer papa wana a tindia baisser ba glace papa wana a boyi le quoi moi molile kota ki batu bazo mona yazo téléphoner ba kinwa pe le quoi balinga moi ye na bango bando yembela na téléphoner benga tanzambe na lola ba soda be balinga bonge matsa ba mama mafuta ali porta tout ye oto benga ka kiyungulu balinga kikalungu eye papa na moni pa ka bandi ko mata na kikalungu akiti o bonsoir mon colonel non quand même azo continuer ko benga komi ko sana ko filmer azui moto batu batikali ba wololier non pour dire que mboke ko bonga même na seconde ezala batu ya o ba mona ke ye fatia plaque na e bâche ils sont congolais comme tout autre congolais pour nani no ngoza supérieur na batu so sali moi elo moi ma beba repéré yoté les agents de l'ordre tozonge libino ba agent de transport vous êtes des civils boko ma ko pesa mibeko na nzela lokwa mboke koma ya bino vacances oyo et comment donc bango ba mona ngopende za panache na bango po bazwa mbongo non boyoka quand même soni non vraiment boyoka quand même soni au mona batu bazui taxi avec un malade na kati mais agent transport a yewana batu bazu kende mbangu na mutu na hôpital ba pesi bango transfert moyen kutu ya kozota ambulance c'était tobi bopitu ba centre de santé ya ba cité ndenge zala mais agent transport akangi na ye mutu kawana ba policier pe ba ye susu ko appuyer agent transport cha pembeni na malade na kati mboka na biso nde tolobi to kanisa phrase oyo communauté internationale ya toloba na bango président français yé to kanisa ki yem tayo oloba mikamu pona problème azo exception la solution au problème des congolais c'est les congolais eux-mêmes la solution au problème des quinois ce sont des quinois eux-mêmes biso moko to benga na ba numéro dénonçons to bandeli ba numéro ezali affiché bomoni yango bomoni pe so bomoni moyo benga te peut-être oza na zone moko po banana bazara ba opéraka na bande tango yo azokata mutu azosurveiller mususu azosurveiller mouvement peut-être na appel mungongo ekoyoka na mais na message WhatsApp okoki kokoma pe na numéro eza na ce groupe wana général azali ba numéro wana nyoso général aza na contact nango azana batu na ye ba collaborateur na ye ata ye moko ayete police ekokita police eza police ba commandant district baza ba collaborateur ya général ba on peut ba telemi na balabala boye ba ke boza ba collaborateur ya général boza wana te pona ko luka madeso bana na bino en cherchant les madeso bana le pays est en train d'être tué. Vraiment, merci beaucoup Richard Dinanzei. Cette crainte de la population aussi inquiète. Engai pardon na loba nangate. Batunyo so bakomaka bataluzi tu batwakobanga banga moi ba coin moko boye pendant ces temps l'insécurité continue à grandir à prendre toujours l'échelle les ako mataka un message fort à cette population qui s'abstient toujours na ba makambo est important qui peut sacrifier même vie na emoko parce que a dénoncer qui et le moté Joël Kavira nous sommes arrivés à la fin. Bon, nous avons la population, soyez patriotes, bo bangate, ba numéro ezawana bo benga, bo dénoncer. Et là, qu'on soit mabe, il faut qu'on le bat. Ce qu'on moni ndoki, belela. Tant bozo tika mabe, ezokola, ezo détruire kaka yo mokote, ezo détruire juste entourage na yo même penamboka. Ma fifia lobi très bien. On a kine bonga. Biso moko ba kine to na prise de conscience to za la conscience ba acte na biso na zo accentuer si mbota lika souffre si là nga moko na za témoin oculaire na mona
ndenge mutu akufi kaka pona likambo mbota likasu. Ils ont pris une affaire il y a 30 minutes na station ma campagne. Ya koluka mbota likasu wana via mutu ezalaki en danger pe mutu perda qui vit na 2022. Donc ezelo komoko tozo déplorer population bo hésiter te général azawana pona biso ba konzi baza ya biso la police eza ya biso tozongeli lisusu côté ya mutuka intervention eza ya ofele okofuta ta eloko moko te bo benga bo dénoncer dénonçons les mal mabe kotikala mabe des messages nanga fort yango wana pona population tozala uni tozala fort pour to accompagner pe mokonzi ya mboka pourquoi pas mokonzi ya mboka lingi biso mingi alobaki ke gouvernement oyo ya toro tokomona suberer pasité yango moni général azala nano. Donc pour nga madame Kavira na sengi général azala nano Fati Béton Mutantombolo tikela biso général azala nano. Azala. Vraiment comme disent les Quinois, azala toujours. Donc merci beaucoup Joël Kavira pour ces messages à la population. Nous sommes arrivés à la fin. D'abord cette page rose. Nous souhaitons un heureux, un bénissant, un crémeux anniversaire à notre fils Mérite Kongolo, les mignons de maman Joël Kavira. Les mignons de maman Joël Kavira et aussi à Doucette Bonzali qui est le petit frère propre de la petite sœur propre de Rabi Fouka. Mbotama et Lamou na binomi balé, ça fait du bien, une mignonne également. Les lobato kitoko babotami, c'est vraiment adorable. Donc bisonga mbuna biso le lo fête ma kasi ndenge balobi tokolia tokomela na l'occasion il y a cette double célébration d'anniversaire de Doucette Bonzali également, Mérite Kongolo, les mignons, les garçons mignons, l'élégant, les géants garçons, Mobali Yambinga, Oyo, Botami Nalibumu, il y a maman Joël Kavira. Donc ceux qui va bien maman Joël Kavira, maman Mukola Liboso, c'est parce que Mérite Kongolo était venu. Donc cette femme également fête son anniversaire de mère aujourd'hui. Voilà pourquoi Topesi Naya Bisomwana. Joyeux anniversaire, bénissant anniversaire, profite de ton jour, qu'il y ait du bonheur pour toi, sois toujours la tête comme tu es premier, sois toujours la tête et non la queue, profite de ces jours pour que écho du sol sous makasi, pour que ça t'aide à aller encore de l'avant, particulièrement moi j'ai dit encore joyeux anniversaire, Mérite Kongolo, le mignon garçon de maman Joël également, sans oublier Doucette Mbonzali, Wanandele qui a battu à Rabi Fouka ici kawapi Rabi akobomela lelo liwanzaka ndenga lingaka ndenga salelango. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin mesdames et messieurs. On va rappeler notre sujet du jour. On a parlé de l'insécurité dans la ville-province de Kinshasa dû à l'incivisme routier des conducteurs de véhicules, également ces trafics d'influence de certaines personnes au Balingara Kozala, na monde à part. Donc, ils ne veulent pas se conformer à la loi. Il faut ça dans la ndenge ya ekara. Il y a aussi la ndenge na ekara. Le papa Jean-Marie Mboma, il y a dinga ça dans la ndenge na ekara. C'est comme ça que le général Blaise Kilimbalimba a dit non, halte à cet incivisme, halte au trafic d'influence, halte à tout ce qui ne correspond pas à la loi. Il s'est donné lui-même la peine pendant 3 jours de superviser ses travaux, de superviser ses contrôles de véhicules qui va se poursuivre jusqu'à ce que la dernière personne va se conformer à la loi pour que la République, bien sûr la capitale congolaise, puisse refléter une image adorable et aussi beau avoir image oyo, tout le monde, même les visiteurs, doivent apprécier. À travers la lutte contre l'insécurité dans tout le coin, on l'a dit, il y a le magazine Info en temps réel. On a communiqué les numéros. Vous avez des problèmes d'insécurité dans votre coin, partout où vous vivez, que ce soit à Tchangou, Moamba,
Lukunga ou encore Funa, partout dans la capitale congolaise, il y a les numéros d'intervention. Appelez à ces numéros en cas de problème, en cas de flagrance. N'appelez pas pour un élément, pour un fait qui a déjà été déroulé, qui s'est déroulé, pardon, 2 ou 3 jours après. Vous venez appeler pour annoncer, ça n'aura plus d'impact parce que l'objectif c'est de détecter tous les inciviques qui sèment la terreur dans la capitale congolaise afin de le mettre hors d'état de nuire. Donc il est important d'appeler lorsque l'effet est en train de se produire pour qu'on trouve la solution. Au besoin, dénoncer, c'est-à-dire quand vous n'avez pas eu le temps d'appeler pendant que l'effet était en train de se produire, mais vous avez les informations sur les auteurs, comme l'a dit Papa Jean-Marie, Baboma qui moutulobi na 4 heures, mais après, repérer bateau basala kiango na tongo bakanga ki bango. Vous avez les informations sur les gens qui sèment la terreur dans un coin où vous vivez. Intégrez les groupes WhatsApp info en temps réel, appelez à ces numéros qu'on vous a communiqués, envoyez les messages, faites des voice. Tout ça pour aider la police à pouvoir maîtriser la ville de Kinshasa sur le plan insécurité. On ne parlera plus banditisme urbain, on ne parlera plus Koulouna, on ne parlera plus sens cynique, on ne parlera plus embouteillage, on ne parlera plus tracasserie, on ne parlera plus de l'insécurité sous toutes ses formes. En tout cas, si la population se donne, si la population accepte de collaborer avec la police, je pense que c'est idée ou encore cette stratégie du général Blaise Kilimba Limba ne sera pas impossible. Merci à vous de nous avoir suivis. Nos remerciements à toute l'équipe technique qui était sur terrain, particulièrement Gelor Mouya qui a fait 3 jours de travail, l'absence remarquée à la FM Télévision. Gelor Mouya merci à toi pour ce beau travail. Torres Tibou également et aussi Samuel Ilunga, Enoch Mafuka, je ne peux pas oublier, Asuki Kutuna reconnaître accident, mais c'est un vaillant, c'est un garçon courageux, malgré cela, à l'obité, on est un membre amitié, à Salkande Santos Alobarati, membre amitié. En tout cas, je t'encourage Enoch Mafuka pour ce travail et ça la zoua te pas na ogelor mouya yozoka qui te tikato encourager les qui azaka même makasi so ezaki mutu mususu alinga kosa na la bien te fièvre mutu pas si consort. Non, il est venu, il est en train de travailler, c'est un vaillant. C'est vraiment un vaillant. Il faut saluer son travail. Sans oublier également Madame Ruth Lobiazala qui paye Simba Benda. Namolongo Garaya Basoda Ngoto Kenaga Kabongo Bisonyo Soto comment la biso bas policier. Ma besate. Nos remerciements également aux techniciens sur ces plateaux. Rabi Foukas, Junior Santos, Samuel Ilunga, Israël également, les noms est parti. Israël qui est aussi avec nous ici, dont Benjamin Makola, je reviens pour la bonne sélection. Et également Joël Kavira qui est avec moi sur ces plateaux, et Ruth Dinozé, mais également à vous, chers téléspectateurs, pour nous avoir suivis. Le remerciement à Yasuka, Wana Badiskutarate, Mungongo Soki Kiti, et Zalaka, Yemei. Donc, lui, c'est Maître Malou Abili Cléophas à qui j'ai dit merci à Maître Malou Abili Cléophas. Donc, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Bienvenue mesdames, messieurs sur FM Télévision. C'est votre émission, c'est votre tranche matinale Monique FM. Mesdames et messieurs, ça sera à travers cette émission que nous allons parler du mariage. On peut se reparler. Oui. Quand nous ne regardons plus vers une même direction, mieux au Koganga, c'est psychologique. Ouais. Voilà, merci beaucoup. Comme Maître Bini un peu comme son fils aussi dans ses traces. Ça n'engage que moi.